bandeko bangoyo hotel yangoyo bandeko ba esika okende te bangoyo babengani bango problème eza no un bateau nyonso somona bazali na ba document bazali na ba asala musika na bango ba document oyo ba utilisaka en Afrique du Sud mais ba document na minute immigration essayer déjà et canceller bango ba document nyonso ba keiti na la police basali affidavit ko la bakeno to canceller mikanda na biso po to vendre sous awate to sosonga bamboka na biso siko ba ko loger bato tant batiki bato awa siko bazo sa bato babima babimisa babimisa bato na batele baki na bandako na bango soki bakuta ina la police na nzela ki akangi bango problème yango ezani ambassadeur ata mukolo moko te depuis makambo nyonso na filiside ba désordre nyonso oyo ata mukolo moko te ambassadeur ata koleka ta kotala ata bandeko na ata na miso kaka kotupa ata moral kaka ya pamba. Bon, awa tokende ba une semaine yango tokende ba yaki ba depuis ambassade abengaki biso ke tozo voyager toye awa d'après nga na mona eza lokola escroquerie parce que nazaki place na ngai ambassade bengi nga na ya awa mais bana na ye awa négliger nga kabwe naza na famille na place ya kende te na kosa gouvernement na biso azula biso solution please mabota ya bato eza awa nazo ba sens ya gouvernement na biso te pourquoi gouvernement na biso ezanga suivi pourquoi peuple congolais souffrance na souffrance kaka ezalaka nini ezaki ndokube za nini papa nazasi ozomona ndenge kande na ebisakio biso toza libanda donc bazo salisa bato ba venti pour rien biso yeyo to bini awa babengani biso nyonso nayebi te so to usuka wapi babengani biso toza na place ya kokende te nayebi te to usuka wapi ndelo konde na ninga nayebi biso nde yango wana merci. Après ka omoni na explica kio ka yebika biso ba congolais nde tozalaka na explica kio biso ba congolais ba vrai ba boma l'air tozo chume droit na biso moko mais kande na explica kio ba misusu baza na sima ya nani ya bati point Anderson ya bazo chume ozomona na ebite soto osala ndeni na azela ka suite na yo eloko na ngana lobaka moko izake mabota ya bato eza awa nazo ba sens ya gouvernement na biso te pourquoi gouvernement na biso ezanga suivi pourquoi peuple congolais souffrance na souffrance kaka ezalaka nini ezaki ndokube za nini mukoni congolais pa ko sepelaka siko bino yaska okende te na mito na problème eza no un bateau nyonso somona bazali na ba document bazali na ba asala musika na bango ba document oyo ba utilisaka en Afrique du Sud mais ba document na minute immigration essayer déjà et canceller bango ba document nyonso ba keiti na la police basali affidavit ko la bakeno to canceller mikanda na biso po to vendre sous awate to sosonga bamboka na biso siko ba ko loger bato tant batiki bato awa siko bazo sa bato babima babimisa bato na batele baki na bandako na bango soki bakuta ina la police na nzela ki akangi bango problème yango ezani ambassadeur ata mukolo moko te depuis makambo nyonso na filiside ba désordre nyonso oyo ata mukolo moko te ambassadeur ata koleka ta kotala ata bandeko na ata na miso kaka kotupa ata moral kaka ya pamba. Merci yango toana bandeko awa bandeko bangoyo hotel yangoyo bandeko ba esika okende te bangoyo babengani bango police yango voilà ndeko expliquer so qu'est-ce qui ne va pas hier bon awa tokende ba une semaine yango tokende ba yaki ba depuis ambassade abengaki biso ke tozo voyager toye awa d'après nga na mona eza lokola escroquerie parce que nazaki place na ngai ambassade bengi nga na ya awa mais bana na ye awa négliger nga kabwe naza na famille na place ya kende te na kosa gouvernement na biso azula biso solution please. Ba mikolo nazoya est-ce que bana oyo balenante et bango balobi baza bien omoyi okilme balobi baza bien est-ce bana balie
eloko na ngai nalobaka moko eza ke mabota ya bato eza awa nazoyeba sanse ya gouvernement na biso te. Pourquoi gouvernement na biso ezangaka suivi? Pourquoi peuple congolais souffrance na souffrance kaka ezalaka nini? Eza kindokibe eza nini? Mokoli congolais pa kosepelaka sikobino yaska okendete na mito na problème nano problème eza no bato nyonso zomona bazali na ba document bazali na ba asala musika na bango ba document oyo ba utilisaka awa na Afrique du Sud. Mais ba document na minute immigration essayé déjà et canceller bango ba document nyonso ba keiti na la police basali affidavit ko la bakeno to canceller mikanga na biso po to kovanda souci awa te to sosonga bamboka na biso siko ba ko loger bato tant batiki bato awa siko bazo sa bato babimisa bato na batele baki na bandako na bango soki bakuta ina la police na nzela ki akangi bango problème yango ezani ambassadeur ata mukolo moko te depuis makambo nyonso sami na Afrique de ba désordre nyonso oyo ata mukolo moko te ambassadeur ata koleka ata kotala ata bandeko na ata na miso kaka kotupa ata moral kaka ya pamba. Merci. Yango voilà toana bandeko awa bandeko bangoyo hotel yangoyo bandeko ba esika okende te bangoyo babengani bango police yango voilà ndeko expliquer so qu'est-ce qui ne va pas hier bon awa tokende ba une semaine yango tokende ba yaki ba depuis ambassade abengaki biso ke tozo voyager toye awa d'après ngana mona eza lokola escroquerie parce que nazaki place na ngai ambassade ebengi nga na ya awa mais bana na ye awa négliger nga kabwe naza na famille na place ya kende te na kosa gouvernement na biso azola biso solution please. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, awa tozali na guest house chambre oyo eza ya 350 hein? Chambre oyo 350 rand. Eza la douche na kati oyo eza 350 rand. Voilà.